ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Félix Yongo Yawana Libanda Baloba Kitro Banda Congo Sala Congo plus de 700 détenus Babima Baloba Kitro Owa Bidouchou Yongo Yawana Soya Mbote na balandinyo Soya ABC One Esengwezaka komona lelo héros vivant Aza Libanda c'est-à-dire que Tochaki Makele na Bajimi Boembe Tolobelaki lelo Frank Diongo héros vivant Aza Libanda et Salinga Esengo Makasi mais pas si ka pona lingaka sa gouverneur ya fi bomo na Kinshasa ndenge toni embouteillage télé ate est-ce que boko bandela te perdi sa match deux ta gouverneur l'aura raté que sa président de la République deux ta gouverneur pour Mambwa Boé toloba te toloba merci Jimmy Boembe merci na balandinyo sur ABC One sinon Esengo kaka donc etoni na motema donc so na fongoli awa omonaka Frank Diongo na Frank Diongo merci oya moko Kabila primature Kabila promettait nyonso alobi ngana ko travailler na yote c'est le remplaçant valable de Etienne Tshisekedi Félix Tshisekedi, le peuple gagne toujours. Félix Tshisekedi, grand diplomate. À la question à propos de Messi, gouvernement par Kabila, le nom de Messi de casse, Banque Libana, Banque la Bossango. Finali Pombo Karabou. Osana y ensemble. Osana y. À la place au quai, t'es calme. Viens les bosses qui sont assis. La sécurité va ça ah ouais, tu comme on va le
ya makasi ka ngiongo ayebona na sebende nga bimi ona basi tenyi Felix azande makasi to benga Kabila Kabila obibe na yawa te place na SPI Kabila na Congo te basi ya Kabila na SPI akende nanu moni train denga kendaka so bakatika mutu ya train ese semego da makasi wele ngashene tika peno yo Kabila oyo président malheureux wana oyo akotisa na prison kala mwana 19 ans eza moto nazo bimate pona nini abimisa paye to ni ba mais à l'attendant que passe na moto to bisa voilà. Nanga ou bien va député UDPS. Député UDPS de Tobakeno, corruption et Kotaki. La corruption est en général. Tobaka UDPS c'est en général. Bakanga biso batu oyo balembo wana. Bakanga bango na justice ba dénoncer bato ba senga bango mbongo. Na oya pesi bango ba bakende justice. Toza ba Sénat est au sommet. Boloba qui va être partenaire na FCC. Comment se fait-il que ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.